Yo mwasi kitoko konginya lokola lelele. Et la remise des symboles, le pouvoir. Oya sikoyo, oya sikoyo, oya sikoyo, oya sikoyo, oya sikoyo. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, bonsoir Michel Afro. Bonsoir. Titre comment mieux papa? Titre Zana. Tout ça la vidéo na titre. Titre Zana déjà le colo. Sur le moins intervenir. Obengi. Obengi titre Zana le colo. Bonsoir. Bonsoir Pessa. Bonsoir. Dans la dossier tchala mwana na bakuluna au voyager. Donc des dossiers en mwana. Bonsoir à tout le monde. Tout à minuit 4. Donc voilà, j'ai 45 minutes pour nous développer ma Luba. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Tchala mwana fingami. Tchala mwana fingami. Au niveau fingami, pardon. Diamant noir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir na yo diamant noir na nous. Na fingami na chiluba, na lingala, na français, na nini, na kisongi. Pourquoi oui? Pourquoi? Pourquoi tchala mwana ofinga mabolo? Pourquoi tchala mwana akoki kofinga maboye? Pourquoi Congolais rose a peuple moko facile à manipuler? Facile à manipuler, facile à manipuler. On manipule. Nintendo koute zara mo vandi bo oza ba expliquer. Et la remise des symboles, le pouvoir. Oza ba expliquer on ndeni ba manyanga ngo mais bino vraiment na éviter ndeni to expliquer bino. Faire tchala mwana. Bo finga mwana mninga boite. Bo finga poani. Bo finga tchala mwana pourquoi? Bonsoir, bonsoir. Donc bonsoir. Bonsoir, yanga ya bino Dembawemo. Dembawemo, moi ça m'endef. Donc voilà, ya bino yeyo Dembawemo. Donc nde bomuna na titre déjà dossier tchala mwana na bakuluna o ba voyager. Donc voilà. Pourquoi Congolais roza mtema mabe boye? Congolais roza mtema mabe. Congolais roza mtema mabe. Esika ko comprendre likambo ici, esika ya ko développer boanya to bo moto na ye. Na ye le na développer raté. Esika ko développer business. Ya ko tika bisenga senga, esika ko créer loko. Pour nous avoir bénéfice, au créer raté, au monde raté. Mais pour nous partager, pour nous finir, pour nous créer l'eau au boikara. Ils ont un sens. Et c'est comme ça que tu as ramutu yangoana. Babilo o eza ke musicien sali boy. Intel a sali boy, besoin de ko partager yango. Yangoana mboke kenda. Vous se retrouvez à pauvre, vous se retrouvez à ngunda na poto, vous se retrouvez bobo à ngunda na poto, bobo à ngunda na pays d'Afrique, vous ke bobo à ngunda pour na nini, vous se damboka pour na musicien, nani boy, mutama boke, yangwana mboke sa nini mboka ikenda likola distraction, tchala mona saini, tchala mona sali lote, tchala mona saini yembi njebone ingratitude rose na vie sociale. Ingratitude de rose na kati entreprise. Au bandi na entreprise na zéro. Au komi mutambongo. Bénéfice yé. Au subatoana au négligé bango. Au komi na batu mususu.
ingratitude ya partout ekoza na libala ekoza na famille ekoza pe na mboka akoyembela Félix comme si akoyembela Kabila akoyembela badepute bakimbuta baingrat akoyembela peuple congolais toza baingrat bamusicien ya Congo baza baingrat tout le monde na Congo aza ingrat mutu apesaka Congo merci kuna aza te na oyo aya na la goma pamba oyo abakoma bamillionnaire mutu apesaka Congo alobi ke nga nde na boye nayaka mobola me nakomi na mbongo nasala ata oyo mpo na onere ya bacongolais azalaka te. Ingratitude eza partout sur tous les plans ya Congo. Sur tous les plans ya Congo, ingratitude eza partout. Eza façon na ya composition ndenge akomeli nzembo na ye ya ingratitude. Eza te afingi Félix Tshisekedi. Bato a censure ce pe comité de censure ce musala kosala ezalaka lisusu te ya bokoma kola bayembela mama yemo bokangi kama pa bayembela ingratitude sikoyo na mboka ngo ndenge eza na mboka Congo tokoloba te toyekoloba te mpo soki otushe ata lizelo ata libele bakolo libele wana babimi bayekoloba bayekolakisa bato ndenge bango bayebi ndenge mabe ezalaka partout. Bon amona aka esika mabezali esika bolamu eza bango donc esika bolamu ezali bango amona te bamona aka esika mabezali mboka ezokende mboka ebebi toana ba vrai quinois ba travailler na Kabila babotami na kin bakoli na kin ba travailler na Kabila toana ba Mende toana ba André Kimbuta toana ba Evariste toana ba Lise tala mulai bakoma beta lelo bango bakoma patron ingratitude bango baza ingrat comment mutaroya uchi musika ye soit disant nde bobengaka étranger aye na mboka na bino aye ne lokote aye na la gomme aye makolo ngulu asombi soulier asombi chaussure asombi pantalon asombi caleçon asombi veste akati suki na mboka na bino asombi sac à main achepe mbongo na kati azumbongo atie na kati bino moko bozo vivre kaka na ba nini na ba biloko ezanga tina aprovandi boye omeli masangano omeli ba whisky na ba makango no lobake Congo ekobonga te omeli bangi olango lobi ke Congo ekobonga te bino nde boza bengrat bino nde boza bengrat. Siko ingratitude tchala mwana yembi nchembo wana bolibo kene romami kango boko sa conflit entre musiciens na président de la République. Pona relaxer ke mboka na biso toza peuple moko toyebi te. To mona ba gilet jaune. Garçon awuti ko yembela nani o sope garçon awuti ko yembela Marine Le Pen. Ataki kutuna komba tata ya Le Pen. Basaleni. Alobi na bonde baza ba raciste. Composition ba jamaïcain ba rastaman. Banjembo ya Bob Marley. Comment va dire qu'on dénoncer? Totanga ba Voltaire, totanga ba philosophe de lumière. Ba philosophe. Ndenge ba on va dire qu'on dénoncer ba pouvoir en place. Ba do dénoncer, ba do ko utiliser banjembo. Bande ko utiliser banjembo, azo banjembo, olia tia kombo ya roi, emso ko tia kombo ya mwasi. Olia tia kombo ya reine, asui ko tia kombo ya singa. Mais esika bongo bafai na parler na bongo ebike njembo oba yembi oyo makambo alobi oba lobeli biso. Pourquoi bongo na biso ekozala mulaite ezalaka mukuse. Ezalaka mukuse. Ingratitude ezaka pona Félix te. Félix abotami na Kinshasa akoli na Kinshasa sope ngenda kotanga libanda mboka. Kobotama ya Félix abotama déjà roi. Abotama déjà président. Yo robeta tolo ngande na bo faki ba tia intel. Non, bokonzi ba bota makanango. Bokonzi ndenge eza wana ba bota makanango. Ezaka te olamuki boy. Non, eza na ba aura. Ezake muto nde baza boye. Ata boke esimba kisi, ba olobaka te bino esimba te me ye esimba. Et toi la bozui evanda ke pa mutu no surtout te. Ndakwa Tshisekedi oyo ya limité. Banani bando kende kuna.
banani bando kende kuna eza ba biloko eza politique toro sengisa ba musicien te na ba politicien musicien eza musicien politicien eza politicien po politicien eza mwasa ndumba pour ça la politique il faut yeba nanu politique nanu mo politique il faut yeba ngo il faut za no muyibi il faut za vrai moyibi il faut za mutalo kuta ewa mutalo kuta wana mbongo oyebi ko manipuler abe muta showbiz oyebi ke na micho ndeza soke simité na contact na carnet d'adresse boye na boye na ko checker bango wa muta showbiz bon de tambola bon comme ici peuple congolais a kumisi bino ayebi ke bino de bozawana bosa na gouvernement ba tie espoir na bino ba tie espoir était André Kimbuta sali combien des années pembe na Kabila ba mende wana basali combien des années pembe na Kabila ba shoki tout basali combien des années na pembe na Kabila plein de Congolais natifs ya Congo basali combien des années pembe na Kabila qu'est-ce que ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour le Congo? Ingratitude pour le Félix. Tout le monde a combien de personnes qui ont dans le studio à Ebimate? Nous sommes en train et ça lit 3 ans, et ça lit 4 ans, et ça lit 5 ans, et bimaraté. Et ça rend la studio, mais comment Djembonaye? Et ça m'a inspiration à musicien. Alors comment Djembona lobby que Djembona tu m'appelles un titre, il y a Lokoso. Djembona appelle un titre, il y a Kimoibi. Seconde eza wana lokoso bayemba lokoso te bayemba moyibi te bayemba ingratitude est-ce que bayemba ni on ne peut pas être tout le temps pour baroyembe la ka moi si du 1er au 38 baroyembe la ka mobalité bayebi kozala na moi si tout le temps on n'est pas tous obligés te to kakara ba bazo ko adorer moi si bazo ko adorer moi si na ba DS na ba mami wata bino okota peka na rythme wana ya adoration wana to continuer bongo te yesoka komi titre ne ana ba raison na ye ana ba raison na moni ke likambo ndela we fona dénoncer yango to na yemba yango akoma ki njembo wana akoma njembo na côté studio après et bimi et pour na Félix Tshisekedi te na yo muto fa na ndaku na kanda bombanda ana lo bana bino ke YouTube to Facebook et comme ça bombande comme ça bato ba chroniqueuse bo tchara tembe do vanda ki na ovandi muto cha okate osa l'émission te mais tellement monika ka tchala mwana alobimisi maseke o peuple modèle nino peuple modèle nino ezaka ya rofinga na Kabila le père azalaki en otage bachai en otage nani a protéger muta protéger azate nani a protéger Kabila le père nani a protéger Kabila le père Tina ndenge ba pesa muta pesa discours kuna les États-Unis que avant attend la dernière jour na ngai ya reine il faut na yoka son muta na zalate et si qu'on a protéger Congolais ni a protéger Kabila le père Congolais no hotel ma bi ke biso to aboye to so protéger Félix Tshisekedi muta protéger azate azo luka moyen à s'en sortir bozo mona bien que peuple ndenge ezaboye eza swatch na voie de développement parce que pas c'est l'équipe mututa zo vivre ka nakosenga azata na moi 2-3 numéros ya mutali banda ayebike ya tindela ngata moi 20 tindela ngata moi 10 tindela ngata moi boy même si on a mbongo te européen ba tout te européen ba tout te européen mutu te parce que on a mbongo te ba charge na yo mo pe ya libanda eleki osomona ke so na pese 10 euros o ata $10 o ngana otika na nini mais ce que ba biloko na surtout mona ke qui ingratitude eza quelque part eza na ba homme politique ya kwa congolais bangona nde baza ba ingrat ba député obino bokena voter bino ba makango ba député o bolala kana bango na nde baza ba ingrat
bayaka na mbongo na basite na bakomi na bakartier bamoni ke ekomaka ya vote soki vote eza te ni na parlement ni na balabala omona lisusu te tamaka mundeko Eliezer asalaka tamaka mundeko Eliezer asalaka combien de députés basala makambo Eliezer asala combien de députés bafandi wana na parlement wana combien de sénateurs bafandi na parlement baza ya kotanga o basala makambo malamu bovandelelaka soki bozwi pouvoir bokomi koluka bamusicien bayembela bino banzembo soki baboyi koyembela bino banzembo ekomi problème yo na moto wana ekomi na rankine oye na intel bayokanaka te abokaka ete pourquoi yo député yo sénateur ozwaka combien oyo ezaki mbisa yembelaka nzembo obili bolike mutu no surtout ka ndenge aza wana donc Félix asigna contrat na lobby nzambe ye moko asigna contrat na Kabila Félix asigna contrat na Kabila nzambe ye moko ezaka pouvoir moko ata na liboko kaka boye alobi na besoin reine ya satana ezala esute na mabele na mokili nanga biso tokoma ba angelu liloba moko ya nzambe soka babika nde na boye lelo na mokila tata na ngai reine ya satana diable nyonso to esika azali reine na bino esili soki akomisa bango banjete soki akomisa bango bafourmier soki akomisa bango banani liloba moko siko yemei asalaka yango te atikaka satan arégner mpo na gloire na ye ezala ebongo sikoyo satan na mokili asali combien des années asali combien des années Satan na diabolo asali combien des années na sala mokilo est-ce ata mokolo moko boyo kande to sambelaka boye nde diable akendaka azala musika yebike ona osimba te ona osimba te oyo eza ya mokolo ndako oyo eza ya mokolo mboka ona osimba te me tala baame oyo diable asakana na bango nzambe akapable babike bato bazali balilingi na ngai kosimba bango te kosimbaka bango te donc yo nde oza boye reine no esili to na 2020 siko tala masola diable bande banda kobenga na ye ti lelo arenyaka kaka siko soki 2 ans soki 3 ans kaka ndenge Faci azwi pouvoir oyo eza bakontre eza politique eza politique toki na politique lo wa libala te toki na politique lo wa libala te ofandi kaka boye ona munoko solo sukoli te olie te longo moko te na banzala ale yo wana otemi na nzela okomi kofinga ozofinga pe sans cesse on dirait yo ebi politique balati soka veste wana kaka 2 mois ebele tozwi na salaire totia part 2 mois ebele munoko wana obolobaka na ba Facebook bolobaka na ba YouTube onga na tanga onga na yebi boye wana ba argument na bopesaka parce que boza hors parlement parce que boa libanda bokotaka na kati pourquoi bolobaka te pourquoi bolobaka te parce que eza na marche moko à suivre oyo eza ke awa okoki koloba te awa odénoncer awa fozala pour fozala contre fozala netre mbanga botiaka libanda fe bozalaka bolobi na kati nde bolobaka libanda bokoti mpe na kati bandi koloba ti bolobaka te po ani politique ya moninga na bino te bamusicien nde bomona bamusicien wana bango nde honneur ya Congo soki congolais ndenge aza boye ayokanaka après drapeau après mbongo kuta ekomaka te ekataka même pas Braza franc congolais ekomaka même pas na Afrique du Sud à part drapeau ndenge ezalaki ambassade ya mboka wana efo ezala batie drapeau après président de la République pour barobenga na n'importe quelle conférence oyo ba président d'Afrique arozala wana banani babetaka ba concert na bango bazosala babeta ba concert na bango bazosala ba animation na ba contrat na bango
baza ba ambassadeur na biso baza ba ambassadrice na biso bazo mériter ba valeur na ba respect et pas congolais a osanga makamba ko créer maelo bo créer kawana obinde bondo créer ba junior à l'époque ba caricature wana lelo était comme ali sous-souté ça la mali sous-souté manque à faire mutanda sala wana changu wana soki so na selemba o sala ngoli sous-souté ingratitude les a partout ingratitude wana les a tous les congolais li kaka yeba pesa ye ka faza la wana mutu mususu te yo yembela batu pourquoi ba yembela ote Félix abotami na mbongo akoli na mbongo kusha liboso to pampers Félix alata nani apesa ye kadwa liboso o Félix alata na ndaku na bongo ya mama na abotaka ezaki nani Félix a mwana Tshisekedi ya nani azaki nani que son âme repose en paix. Tshisekedi wa Mulumba azaki nani na kati ya Congo azaki nani azalaki nani bomolaki ndenge Tshisekedi abane ko manipuler politique azo travailler na politique c'est un grand politicien papa na est grand politicien na ndenge akufi siko mwana grand politicien azala nani ce qui a hérité leur papa na Ozanan azaki préparé ata balobaka ke o boma papa na ye aseda papa na eza problème te politique ekendaka bongo politique etambolaka na mafia etambolaka na makila etambolaka na mbongo etambolaka na kindumba etambolaka na nyonso liboso ya pouvoir ata mwana no olekisa ye kityana bomonaka wana bato balobaka na baloba yango pamba parce que basimbisa bango te eza teke okitya ndako ke osombi wana magasin oyo tya na ndako vandeli mupa yo talo pese mboto bike papa vanda eya kitya bongo te ingratitude na kati ya Congo eza partout tomona ba musicien awachi tomona ba musicien combien d'écoles bango batongi kuna na Congo na mbongo bango bazwi na bambongo bango bazwa combien de bécoles combien de musiciens oyo eza kete biso toa kobeta libanda toa bezo mpe bino oya kobeta epa na biso babi ndako yamba bapa ya ndako bapamboliti siko RDC yambaka banani eyambaka banani ebibisaka nde kaka bato ebimisi bato utakomika mbongo apeli boyaka na bamisisi ya libanda te tomonaka bafali na beritier epa David Monso kuna na Cameroun so na Côte d'Ivoire so pe wapi yango wana bakenda babetaka na bastade ya libanda ya plein air babetaka na balibanda bastade kuna ba Cameroun bakenda babetaka na Cameroun bakenda babetaka na Côte d'Ivoire babetaka baterrain zelo na ebite soki ba image da oni na VIP ya Côte d'Ivoire ou bien nini à moins que ba bengsa qui est dans nini moko bo cérémonie mo aké kuna le roi membre effectif mais ba concert ba beta wana libanda wana ils ba libanda ba terrain le roi ba terrain Delvaux le roi ba terrain Inca. Oui allô le roi ba terrain Imka bakindo beta bongo. Oui allô Nada direct s'il te plaît, tu me rappelles. Nanine je te rappelle là si ça pardon. Sidiki Diabate oa Mali ye wana bana bandi reine na ye chibo kongole mo akebeta na Mali
siko est-ce que batwana to ko attirer bango boité parce que erbo ke na obeta kuna bango ba pesi bino mbongo ya contrat mais en même temps baso teka ba activité ba nini mais pourquoi bango ba rosala pe découverte na Congo te pourquoi obenga bango teka ah te musique à touro olobetanga na mboka na bino yo betanga na mboka na biso c'est mieux yo betanga na mboka na biso c'est mieux ba concert ba betanga bango en plein air wana eza ki gratuité. Comment vous avez star ba congolais ba matisi bino mais chilelo toi na studio malonga te chilelo toi na ba sala malonga te to koma kana ba email ba flat na ba flat ba flat na ba flat ba flat na ba flat na sika ko tonga te do mo la ka banda ko zo mataka ngomba na ngomba bien gratuité de ngwana je bon gratuité on ke mami kanga président hein yo facho muninga na bino otondeni yo vandi lobi ki nga se bachenga président ata na famille na bino mo kutu ba considérera ote réunion famille kutu tikala ko vanda teke o bazo ke bacha mkonja famille et ça la manante réunion famille na le salamate ba benga ote ke ozala leader non nanute chef ya veni nenge zala ki ombonga courant il faut topé sarata ya Jean topé sarata ya nanyoyo yem tsa alandela makambo courant ata courant ke na veni ba yebi ke de numéro 1 tina numéro 20 ba ngeno pesa mbongo pa ya Jean mbonga courant de l'estage au simba ya ngote ko gérer karata 20 mapango na no gérer ngote bana numéro 1 tina numéro 100 au gérer ngote ata la quartier na bino ka ndesa na tina zone boye quartier fine au gérer ngote so yebisanga Congo ndo ko gérer ngo Congo ne maele ni ozana mwana o gérer ngo baba nana ko gérer na babi ke o pesi ko vandi bazo préparer ane na boye ndeto za la boye photo luka bani na biso moto ke na ngata na commune tout ça le mo gena chika chaque semaine ou bien tous les samedis comme ça lundi to kena pas bourgmestre andopé sa biso avec le temps ata matricule o ya commune wana ozala na ngote o ata na nega ki chef a wenje ozate parce que Congo ndo ko diriger Congo pourquoi on mélanger makamno sur toi on mélanger makambu nyonso bozocha pitopale o ekocha bimia bosangisi nyonso botika tchala mwana tranquille ko botika tchala mwana tranquille azamba ambassadrice na biso dans na ya mutwashi epese ba congolais valeur dans na ya mutwashi lo na monde ati babe munora chiluba oui allô t'es non si ça Camille t'es dans 5 minutes oyo komi kuna ndeni na tuno ka sokomi kuna ndeni botika mamuna son botika chala mwana mamuna sonal botika être tranquille il faut botika être tranquille ingratitude dana ayembeli tous les Congolais ayembeli président Félix T ayembeli tous les Congolais si ko zali ero vandi bobi a ngana zengra ou bien ngana zengrat vis-à-vis ya mboka nanga vis-à-vis ya ndeko nanga vis-à-vis ya leki nanga vis-à-vis ya bana nanga vis-à-vis ya mwasi nanga vis-à-vis ya mobali nanga vis-à-vis ya tout le monde mi mona mi vanda ka bobi ça l'examen de conscience le ba était na zengra bola chango yete bola chango epouane Kabila ene lo côté à Koti ba ena ndenga ki rébellion à Koti chef d'état-major papa président de la République Congolais lingara archive te Congolais lingara histoire ezala étouffée ata bimara la muta pusu kala na 1990 alinga to abeta lisolo ana yako lingaka ba lo te to ebeli na babata mbongo abanda bimana colonel ana bimana général Congolais lingara histoire vraie te ezala ebima njoka nde histoire ya kala ezo betama to mona ke nzamba sailo miracle la vie pour histoire ya Congo ko la la te photo betaka ke to bike ya kibo ya zala kibo ya koma boy
faut tobetaka lisolo tobetaka bato jimi obeta lisolo jimi azalaka boye wera azalaka boye bakabwana affaire azalaka boye fali azalaka boye mais botikela bango liberté d'expression botikela bango bana posa koyembela président te mais bana besoin kodénoncer so bodénoncer comité de sanction na nzembo ya ingratitude sikosuba biloko boye ezali sikoyo boyebisa biso ke o ndenge bolobaka ke o wera yembela mboka jiba yembela mboka kofa yembela mboka na makambo oyo ayembela mboka na makambo oyo so comité de sanction nga bamusicien e bamusicien il faut alandela bato nde bafutaka bempota alandela nano bango mbongo ekota nano na kesi ya censure ke bazwa mbongo baengashi bato bazwa misala bando futa bacomédie bakokufa pauvre bazokundaka bango na mbongo ya tintiani na bacarrière na bango ba 10 ans de carrière komboka ya tikala asekisaka bato na mama ngebi asekisaka bato comédie bakokundela na tintiani te comédie fo bakunda ye na honneur musicien fo akunda ye na honneur baobeta lisolo ya bacomédien tozotala archive te ya kufa kitoko bakunda ye kitoko oke mpe na cimetière boye bolongoli matiti bosali bavideo obike non oyo azalaki abotama boye histoire na ye boyeboyeboye ata mwasi na ye liboso ya vi fo obeta lisolo kongola alingi histoire akala te alika nyonso ezalaka sika alika lisolo bacreye lisolo ka bacreyaka lisolo botika tiala mwana avanda kimia botika tiala mwana avanda kimia bwana eloko oloba na ye te botika ye avanda kimia avandi vraimen kimia ya kimia donc no touche lingi bakuluna bango wana bakuluna bakesio na bena kasa sasio bena nini wana bake na Kasai ole batika wana prison makala bake na Kasai bagronome oyo batanga baklasse na bakokuna na Kasai baza te bazwi misala te ya bafuta oyo ba 300 euro ba 300 dollars bazwi bango te bakende kozoka bakuluna bakesala bilanga Kabila ye wana vandi sénateur à vie avec plus de 2500 militaires na disposition na ye. Pourquoi faire 2500 militaires na disposition na ye en tant que sénateur? Parce que pour président de la République, il y a combien de militaires? Attends, la France a un nombre à les si vous makambo yo lobela bolimbo étouffer l'histoire, bolimbo étouffer makambo oyo et ça là dévoiler bo étouffer ngo Congo le wazara ne zoba allez oya lobby a fini président il pose en audace a fini président ayemeli président grave non. Félix Abana déjà reliana ba président bana reliana ba président avant Koutou. Avant tout le monde, bonsoir tout le monde. Avant monsieur soba kota na politique, il y a déjà na ba président na ndaku na bango na ndaku tata na ye. Et si kato azalo abi ke wana c'est le fils de taboti la avancer pardon. Boti la tchala mwana avant da kimia peuple congolais to lamuka. Ingratitude ayembeli biso ba congolais to za ba ingrat. To za ba ingrat. Bandre kimbuta ba wele liko tonga bandaku kotolisa ba compte na bango ba vimbisi na moni balabala morote à part cimetière à sombi yango pe eza privé ba cimetière à l'été tikala ka kitambo bakundaka 10 to moni loko morote à l'état oyo ye asali na kacha ya na kacha ville ya Kinshasa. To moni loko morote le eto le baki ingratitude tout que là tisango dans ba président pour président kotika kiti na été arotika kiti na été à présidence aya Rolandela ba terrasser. Bonsoir Tetembwa Zombo bonsoir aroyi kozwa kiti arotika kiti na été atika yango kuna abanda ko sani abanda ko contrôler ba terrasser o eza boucher ba canalisation ba njela
abana hotel esika courant ezate ata ba délestage ba courant te eza bino ba travailler na ye bino ba congolais so linga mboka na oza ingrate la kisa biso ke bino ndebo fola sa biso ke biso to za ba vrai congolais fo bino ndebo la sa biso ke boza ba vrai congolais ke o eza mabele na biso ya mboka na biso photo sala yango ndenge to lingi eza na boto vanda na poto ke na rapoto ya rapoto la kisa biso ka mwana poto na kishasa kuna sala biso lo bien ko sala yango te ko pona yo mo non sala yango ya l'état po biloko ya l'état bo eza la te ezoko se disparaître kabo parce que non na mona mokilité que noso toana espace ville à Kinshasa et comme karao noso privé le pango ya privé le pango à l'été za resouté mbonga mabele bo futa raté mais ni neza ya bino avant ya finga tchala mwana oh ya fingi président bon mitala bino moko qu'est-ce que vous avez fait dans votre pays et bon ça qui va pouvoir la bino va député tozo exemple à Zakari mwana soda bala ba soda tout bazaki sima ya Zakari ba babasu siko tala déception Zakara sala il fera tika la susu ndenga zaki na journaliste fera tika na musala na ye mais ayo kota na politique mone lo mone na politique donc tout ça la pressa au lobate ya ko finga raté na mambo to ebité politique aza mwasa ndumba obimina lelo lobe lobika ebiote alobe ebiote Zakara machi député on a la poste ya nini o talelo akoma no finga na Daniel Safu akoma no finga bato tala mutulo kwa bonobo tala bo akoma ni muto finga na avec tous ces diplômes o yazanango connaissance surtout Zakara zanango so tala niveau koma nango aweli nini ebika togi mwanda kunae abali mwasi nae aloni ana mwa chaîne na télévision chaîne à Zakara télévision ba télémisa cantine liboso ya zo ya Gambela ba senga 1000 francs tous les congolais sont allés dans la chaîne à Zakara fa les ka ofele po chaîne wana etongami salami na mbonga ba congolais 1000 francs tala niveau matolo donc mutu tabika mwana mboka mwana nini ba pesa ba 1000 francs ti borani vana direct TV ok tu n'as parlé bana basoda ba olela Zakari ba papa na ba disparaître ba kenda ba kitona wana ba kenda ba este ba bunga raboui bana bango ba vanda na ba kan espoir que papa zonga te Zakari mo lobeli na biso lobela biso ba bongisa biso ba kantala ba kan ndenge ezokende ka bilanga ndunda ka etekama ka ekomi ya ba flat ka ekomi ya business camp militaire esika base esika mandoki ya mboke vana na base militaire ale bino moni bilanga boye boteki yango bo sali ndunda congolais wona ki ingratitude ataki lokoso mbongo sko minduki wana o ezaka na base wana ba protéger ngondeni minduki ya mboka ba protéger ngondeni yo na base militaire loka batiki mo espace wana moins 100 mètres ce peut combien de mètres carrés wana le yo bio ngai awa ya endroit parce que wana singa soko meki na obenga nyoso to ane sema ingratitude est-ce que herbe nino pépinière ezote kama pépinière était kama Fati azaki président champ de tir ya mbinza ozone komi koteka mayitonga bandako ngomba na bakitisa ngo na 2 mois ngombe kita Fati azalaki président bomi tunaka nanu ba cimetière bokoma okende o ba nécropole o nini bakunda congolais na combien au salara te lelo ndongo za we congolais salara te omoni ena ba matanga mususu omoni mutu akei mutu azolela bomona rate azolela akufisi ndeko to akufe akufisi mama to akufisi yaya akufisi leki wa mona na susu te azolela ke incapacité à kokunda même mama na ye ate a kosomba
Drawe zaram sous $10, M sous $20 ata flair ya rocha likolo ya simet ya cercle maman na azana ngote. Bino wa misala bokangi bozuba mbongo bokangi. Pourquoi? Namba sina mibali. Soko moni ke mobali na onde azosala bo profiter yo sala ba biloko il faut mona na miso batu. Hein? Oche batu bazosala misala activité. Bozo créer te ka matolo. Hein? Ko la ça va tourner nga créer ni ezate. De mutoko baka azana mo téléphone na azo lité kaka zaka na Android kaka azaka na WhatsApp. Azana WhatsApp na Facebook. Et puis, mon numéro de téléphone, on te demande, ah, c'est reçoit un demi, à propos, soit mon à propos, Wapi, ville, Paris, Canada, Nini, Angola, boy, Abia, dans moins 5 personnes en mon boy. Si on a commis là, on a un message pour répondre. Attends, 5 qui va répondre à tes mains, moi 2, attends, moi qu'on soit répondre et ça là bien. Comment tu revivre bon? Tu revivre bon, pourquoi tu Wapi? Donc, moutakou fait de quoi raisonner, ceux qui vont à moi pro la baron la poto, et que grand frère au Tinambongo, grand frère à Matarasinga, ben, à Rosa la shit boy, accident de travail, et bon, on se peine à Zomukandate. Alors, sur le traitement, on va. Avant de libérer, on fout le sumbongo, yo fait non, ouais, boy, na poto, vandi noka, bozo finga, bana poto. Hein? Qui est gratitude à moi, Nadi? Moutatine le $20 aux autres moi. Eh, à quel poto calantine de $20. Ah? Ingratitude à moi, Nadi. Qui est gratitude des ébélés, l'habitude, bataille, ça on a Bible, moi ingrat. Soit nous aux ingrats, aussi à la merci. Au sala batuma be mutasala malamu mais au comment stable atana venu wana le kali susute o banda ko leba fufukuna bando commence be au sala wapi ngwana au chanzanzela kinga titi da ngwana buvana na mama fachi beta kana ngwana boy mibale tshela mwana abimana bango bino bibango bando bota mina ndengo okufa mibale na ba otikala o draguer ote ato tche 1000 maquillage na elongo tshende so pendenge ni na mibale na ba o draga ka yote ba o mona pe bango te to finga ba sentiment te ce qui va futilité oya ba nini na mike wana bo kombisa ngo lokola haine moko boy non ya za musicien ata sengi 100,000 ata sengi combien. Et dans la batte, oh, il va y avoir beaucoup de rapports dans Moussala wana. Aruna Ngwele, bonsoir, Yaya. Et ça na bateau va beaucoup de marambongo wana, nambongo wa musique. Ata beta rambunda, ata beta ra sifla pamboyo. Ata mo $50 anazwa. Bolingi nini? Qui ingratitude ya Congolais, on va chala mona yembi, eza partout. Congolais za ingrat envers Mbokanaï. Congolais za ingrat. Félix a eu pouvoir là, même pas 5 ans. Bon, bah, ça lui 10 ans à pouvoir. Bon, il y a un flat qui est là. Bon, il y a un flat. Parmi tout, les autres tables, bon, foutre ben poté. Bon, foutre ben poté, parmi tout, na binoana. Bon, autorisation de construire, bon, foutre raté. Et ça va que, eh, benga boss, benga tel. Pour la ramasse, moi, c'est la salle en anini. Allez, yo ba simba auto comment intouchable. Na biso ba na ba sola ba simba ga biso mais yo ba o simba ote. O singe wolela. Ba kuluna ba comme belé pourquoi? Singa. Et là singa. Il faut que on kuna na prison bali na vungule bali ata pendant 6 mois après ba comme ta la peine ya mutu na mutu
botika ba aventure qui est ingratitude eza partout qui est ingratitude eza partout moi ça bengi ça na poto obalukela ye obimana leki na ye moi ça fait ça mukanda na poto obimana leki na ye eza qui est ingratitude muta pesa mukanda na yo sala ozo mukanda tambota pa ata singa téléphone obenga la société eza qui est ingratitude obengi si moi si na kino obengi sa moi sa ya poto aboti bana azui mukanda et comme na toura pesa mukanda boy aboyi ako mosala wa zigzag eza qui est ingratitude bino ngoni ka tela mwana vis-à-vis ya Félix Félix a patron aza président papa na combien de fois élu président papa na élu ministre aboyisa bato mbongo na Congo asala ba greffe na Congo bon siko mwana na ye ndenge aza wana eloni bokamwe pa na ye eloni bokamwe pa Félix so lelo aza président bokamwa nini est-ce que bomona passeport ya Félix passeport na ye banda komani boyebi te Congolais boza bengra moi ça lingi yo bon ayemba pour dénoncer affaire comme on a sans côté pour la nini sur comme on a sans pour essayer oh na lobby yo so zela ya yemba yo poko yemba chi Alain Tili bonsoir yo so komonyo yo ya yembi na ayembi ingratitude na makambo susu kasi yo belo rolo yembi makambo ya mwena kasampo yo boko ti studio oyembi ya liberté d'expression ezaka yeteka yemba susu inspiration ila ki ya ingratitude inspiration ila ki ya mwena kasampo te so moni moya koyemba ezate liberté d'expression comme na internet e comme nango otie mega ou bien okomeli mutu tala nde na boye mwana kasa putala boye opesi mutu akolobango ezalaka bongo avant ofinga mutu okena nobi kete ngana lingina osala boye soki c'est bon soki c'est pas bon oluki moyen mususu soki vraiment totaba kongo totanga nde batangisa biso batangisa biso politique ya libanda politique ya ba français politique ya banani. Avant la civilisation, il y avait quoi? Et ça en France, tout ça, il y a un philosophe des Lumières. Babaner a dénoncé famille royale, na banzembo na rokoma. Yo tanga récitation, nini propre. Et ça récitation, yo mon récitation. Mais, bango bayebi pourquoi ba komi yango. Palais royal bayebi ke un tel Alain Tili a commis biso. Dans ma kamto sala autotika. C'est comme ça fonctionne. Il faut à ça là, Aza obligé. Aza obligé. On a devoir attaquer Congolais, mais Aza n'a obligation. Aza n'a obligation. Tout ça la part des choses. Aye me dit bon a ingratitude. Bon si vous aurez ingratitude par rapport à ye. Et vous appelez un sous makamwasa la mobile nae, mobile la sele makamo ezala raté. Hein? Siko, awoyembe lamba n'est pas ingratitude. Aza obligé de ratanga Claude Machala, oza ingrat. Non, awoyembe la mbal nae. Eza musala nae bien sûr, mais aza obligé te. Musala ne awoyembe zela. Mais aza obligé te, aza obligé, on a ebiso ke, yo soko yebi ango opesi muto, bato waloba, ne chinga boy. Nga so komeli ngobi nga dembo. Tala histoire à mwena kasan, pour tala boy. J'aimerais bien que un jour on lobe lango. Tu vois? C'est des choses différentes. Ceux qui n'ont pas on est dans salara journal écrit. Na osta ngo parmi ba CG. Au moins la Alain Tili, nini, sous linga, ba dédication, ba dédication. Soro linga dédication te.
anonyme nga moko na mitie na komini na nga esilale bato bamoni batangi ni nane na sa video bo soko bina nga kedembo okomeli nga te makamba monaka samputa na 2018 ezaki boye elekaki boye tala yango okomeli nga na olobango ye peut-être akoki kolobango te po msusu aza aposala ngo te ozo comprendre eza te ke so apesi o sujet na surtout ezaka il faut lobango sujet msusu ezalaka akolobango boye oza inspiré parce que okoyaka boye te okoloba likambo sans argument eza ba dissertation eza ba discernement bapesi o sujet il faut vanda bobi on oloba nini parce que il faut argumenter pour nous faire comprendre mutu. Tu ne peux pas venir au Bika au Fandi, aux Oloba, mais aux Oloba de gauche à droite, aux autres taper de gauche à droite. Il faut faire comprendre les gens. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on dit les cas pour les Awapi contre les Arabes. Aux hommes, ce n'est pas pour rire, moi, la Toumsou Azana, ça la voka analyse. Pourquoi? On va dans la situation, mutakomeli bango, bazongo batangi, alibandi ko développant, ce mona, era monique a maîtriser déjà, na yemoko ale. A rosa vidéo, ou bien rosa nzembo. Baza na nzembo bele, combien de nzembo ba komate? Et ça na ba studio, mususu na ne coach studio te. Na coach studio te mezali. Totika kokoti sera conflit ba musicien naba homme politique. Politique eza politique. Musique eza musique. Ozomona, musique eza musique. Aria Congo evandi na ba musicien. Evandi na ba artiste. Aria Congo. Hormis abatu mususu makamu mususu, au député, au ministre de l'économie, il y a République démocratique du Congo, au représentant, corps diplomate, wane eza makamu mususu, il y a un monde à part. Mais être le belara art, tout le monde a musicien, tout le monde a écrivain, tout le monde a poète, tout le monde a danseur, danseuse, tout le monde a interprétera, histoire, symbolé, histoire ancestrale, il y a biso. Si vous avez interprété dans ndenge mususu, vous êtes obligé de yo yande obi tala na zana loko boye, est-ce que c'est possible? Et quand na kacha calcul na yo ou bien na programme na yo, si c'est bon, attends la maison de disques. Ba yamba mutu surtout te, so yena nzembo bi kenga za besoin produire ngai. Ba otala nzembo, ba otala na valeur ba nzembo mususu go simba. Et là mususu o pesa ngo mutu boye, ayembi ngo esimbi. Mususu ba royeba ngo esimbi na ngote. Mais mususu ezalaka état d'esprit. Oyele loko boye, olia loba oya te ayemba yango amoni karabox nango. Eza te ka boy mais mutema ne betite. Bilamba to mona na magasin. Alain, bilamba to mona na magasin. Ko bisa ngate bilamba na to somba ngo. Osomba o betsa mutema na yo. Ola changwa bi oza kitoko Mtaluli yo. Ba sepeli na yo. Comme ça, il faut somba. Il faut loba. Non. Et l'homme se rose à la rose à la qui n'en a mais au éviter que ma les kakiwan. Donc c'est comme ça. Vie, il faut pas te imposer à rabat tout cas. Il faut ça la bouille. Politique est bizarre. Tobi to loba moi mboka. Tu ba moi mboka Kabila Kende. Libala wana eza politique malgré Okabwana. Félix atambolara même pas na 1000 militaires na journée. Mais sénateur à vie Kabila azana plus de 2500 militaires à disposition na ina ba armement. Nanu ba désarmement été. Comment on habite ceux qui a madame Induki. Base logistique. On habite sur base logistique et si ka armement ya Congo anda obomba yango. Oya kancha chite base oya kankokolo. Siko yango wana batonga bandako na pépinière. Yango wana batonga bandako. Ba député banani basomba ba place wana batonga ba hôtel na bango na bani na bango. Omoni donc ingratitude ya Congolais au moins ke awa po bilanga wana ezaki
babenga ngoni nini ya komba basoda bandosa biso bandosa entraînement na bango wana ba biso mona ke ba uchi neti ba uchi Kasai ba uchi fo militaire ba ye wana ba entraînement mususu bandosa la wana parade ezaki liboso ya hôpital ya Bobila da wala kankokolo bilo wana tout ezaki ingratitude yo aussi pouvoir et si ka basala entraînement et si ba bomba ka minduki ya RDC ya République démocratique du Congo ce qui est outi o ezala tenue militaire ezala bottine ezala nini et outi place e utara wana libanda mboka e yaka wana o e uti Russie e uti e yaka wana e vanaka wana siko place wana boteki yango muto ateki yango wana ya tekaki yango Félix ezaki na pouvoir te muto wana aza ingrate allez muto wana aza ingrate comment yo kozwa camp militaire sika bato abatela mboka ozwi camp militaire oteki yango wala botamboka na basite bokela ba camp militaire bokuta bana ba civil bakoma batora bandaka bazelo bazovanda wana na epoka Mobutu yo mona yo civil okota na kan yo lukani na kan oyo lukani na kan parce que babi que place wana est réservé bato wana ifo ndana bango ezalaka solide er ya attaque ba attaquer mbala moko er ya attaque ba coach na jefang ba kei pas de distraction musique na kai bando beta te musique na kai beta ndeni parce que bango fo ba yokaka radio 24 heures sur 24 heures bana ba radio mikia ba radio bando pese bazo doter soda ba doter na radio. Est-ce que lelo oyo est-ce que soda ba dotake sur na radio soda comment on a fait na camp militaire à radio le rôle la bateki baroma opesa ba civil ba coach na catch ba cité bazo beta ba musique na bango soda zo bina ale yo vandi au téléphone Android au filmer aux ingraté comment yo rosa le comment vanda na camp au tir radio ale soda zo bina yo filmer au publier au tala ba soda Congo ezaki ingratitude muto abatela mboka parce que yindi yo kota na ndako ya hotel mana po bunda ye kuta okufa aolala mais yo za kata ndako bati wana yaki ingratitude allez wana ezaki ingratitude donc total ki ingratitude na ba paramètres mususu to kola ngona na Félix te tout le monde a Congo ebika sala buzoba o alinga ndeko ne congolais te aza ingrat ingrat Félix a travaillé na biso toni ko travailler na yete toli ko travailler na yete tozoli ngala to calomnie bana to ande calomnie chilelo côté misala e mona to linga mona ngote ministre la finance akangi mbongo pourquoi parce que Félix a tie école gratuite école gratuite bana wana faut batanga ba professeur wa futama siko pourquoi ministre wa futa professeur te il y a une gratitude président lobby yo boyo au désobéir so lingini ne salama pourquoi au lingini ne salama et ça sabotage te et ça sabotage envers chef de l'état te allez lobat comment non zelo comment yebisa ngai président lobby école gratuit yo ministre finance oboyi ko futa bato mbongo ezate siko mbongo bato baoyiba wana mbongo wana euta wapi siko mbongo ya koyiba ezali mbongo ya futa ba professeur ezate bino de bengra tokutali mbala sima bonsoir vraiment bonsoir on a surtout à landingai donc voilà ezali ngai dembo we mo so ndefu en direct à Paris donc lenga to kabwana bino mo sujet pour na moni tout le monde à s'acharner contre mamu national mo to ça la respect envers bango parce que bango peut pas pesa biso bonheur mo boy grâce na bango côté mo zo le ka ba pesa j'ai mangé avec maman Tchalamwana j'ai mangé avec un tel moi je connais Kofi Olomide moi je connais Fali Poupa je connais Ferré je connais Richier ba mériter ba respect
bazo mérité ba respect belé toluka manière mosusu ya kopesa bango conseil mais ya boye te soki moto asali nzembo na ye tokende yango na premier degré te parce que eza nzembo na ye tokende yango na premier degré te parce que moto akomaki nzembo wana akomaki azwaki temps ya kosalela motu mpo akoma ebima bongo ye mpe azwaki temps ya kovandisa teste wana na studio donc tokende yango à travers te mwasi kutu osombela bilamba bona na kima yo aza ingratité mwasi ayibi mboka epa na bango ya kabelo mobali yoki ekabela mwasi mosusu mobali wana aza ingrat te donc biso toba ingrat totika kokole mamu national bizu tokutani mbala nsima merci.